Zambi mama bibish e uno mbonga tayer pe nazwi pe ma vlog enzamba pambola yo mais nanya kotonga na kati ya les amoureux de ministre avec TV na bana nanga na bota bana mayele naza na mama Sylvie Mode mama azwi maputa bandeko na yo batindi siko maputa ofwe longwa awa e yati epa ya mama Sylvie Mode naza pe na modalité naza pe na mama Sylvie Mode atongaka kitoko na kati ya groupe na biso bo s'abonner na Sylvie Mode TV aza mwa naza na kati ya groupe nanga bien que baza bayana nga na âge mais babenga nga mami ona banga mama bine beteli ndezo boma bango mama Sylvie Mode ba pièce o foya epa na yo ndosko mto sala ba modèle ndengo ko sepela po mama alata nzamba kanisela bino esike bimi na nyoso bozo sala ba mure na ba murezi nyonso ba papa kokodia nzomba bino nyonso na kati ya groupe nzamba zongisela bino mama tazi vita imana. Bonjour bandeko balandi Sylvie Mode. Bonjour. Ya tozo koba toujours. Tozo koba to comme une étape na biso ya kokata. Elamba kande na yebisaki bino. Nasina l'action na première étape pour ikataki. Modèle yango yo. Nasina l'aksaki kuna kingo 0 Celeston ya robe. E obanda awati na se. Na genou ekusuka na genou. Maboko na nga ekokanga. Yango wana. Na me akutala pe modèle on normal na kanisa ki za mais za awa mais na relaxa mutakanga ki peut-être ndenga kamila ki azalaki na mbeto sal bien te pona laxa bino vidéo wana je charge per même temps tablette on a filmé pardon autres chats prise zoluka modèle yango bandeko nyonso balandi Sylvie Mode bobosana te bosabone bofina cloche de notification ata ozawa peut-être oza na internet na nzela omona eleleli okoti otali na yaka na maloba na biso kaka ya mwa kolakisa kotonga mwa koseka mwa kolamba mwa kolakisa bandicapé msopenga moko kandi na osala bakosi ndeka totambolaka badifficulté bomona kaka po tosololaka moko esalaka mwa bien bozotia ba j'aime bozokommente ekutaka nango eloko te mais esalaka bien po na bozotia moto bozondima esalaka mwa bien en tout cas bolaikaka boyimaka en tout cas esalaka bien makasi bolikaka boyimaka bopartageaka bosabone esalaka mpenza bien makasi modèle yango se natongilaka sere na biso ya église modèle yango awa natongela yango sere na biso ya église ma copine ki jabone o pe ma copine penza ma copine makomani musika na sailaka yango na elamba ya église yango na Celeston na modèle mo kitoko makasi yango wana apesi yango mpe na tonga yango wana pa telemaki soki atelemi baza baluki bomona nyonso esansi moki neta yango wana na lakisi bino ki jabone basolution modèle na osala yango na lakisi bino na dessin sikoyo tozokata première étape makembe eza moke mimi nakataka yango na se avandaka baya na se nakata mpo na Celeston me lelo nakomeka kokata kaka awa mpo kotia na se esimba te ko na osala kofilminga moko fo na débrouille yango kaka awa bon c'est bon. Kata partie oyo ya poitrine po esuka awa po bafitiri ebandaka awa eza ya awa te tamosu bomona oyo tamosu ekozala a na se non eza ya likolo pièce yango pesa yango kitoko bleu la famille Sylvie Mode
toza wana tozokoba mwa lombango tokata vous allez brancher, hein? Vous allez brancher comme ça. Ma première partie, donc 4 épaules. Ma poitrine nazogumba mama sika azogumba nini nazogumba épaule nakoka mpe koloba makasi te mais moko mpenza nalobaka moko soki naza concentré maloba edindaka ngai donc ye aza kaka baépaule na ezaka ndenge moko kananga mange ngai eleki mwa monene bande moko biso bato lokola biso baépaule na biso totiaka mingi natieka 24 sezaka 22 24 epa aza moto ya nzoto mwa monene natie 23 kaka epole 23 eza kingo ya moke ekotaka nakiti mpe kaka 13 osala 0 epingle nyonso koyaka fongola fer evanda aza na repasser tie na se eza moto po distance na ye awa banda awa ti awa naotiango na kola mabele atala na mesure ndeni esimba nde atiango ka 24 napesi nanu mbote na souhaite nanu koko na ngai liboso akokisi 3 ans lelo koko na ngai liboso mwana Damaris la grâce divine akokisi 3 ans na souhaite joyeux anniversaire mon koko ya mobali akokisi 3 ans nayembela ye nzembo mbotama elamu miracle
mbotama elamu mbutukai mbote mbutukai mbote mbutukai mbote miraculé mbutukai mbote mwana ya papa Raymond papa bio bokilo nanga merci beaucoup je te sali balobi joyeux anniversaire na koko na ngai miraculé mbotama elamu nzambe penza apambola yo ozala pa ntango ozokóma mpe mokolonga naza wana nayika mpiko wala okomisi kotourne ozotombola nga ale mata kuna tya wana ya nzambe apambola bino joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire miraculeux joyeux anniversaire sali bambote na bino oyo yanga eza le 15 tobotamani sanza moko yanga le 15 boucle 50 vraiment nzambe abatela batango tokomisi oyo ezali batango ebele ta moso na bengisa ta mwa bandeko nanga me eza tokomi batango moko akebakeba donc tokozalaka bon problème ikel vert tokofete kaka balobi bafetaka kaka tokatakata elamba nazwi ciseau nanga nazokata première partie naolakisa bino première partie yango boya kingo mpe kozala awa na nsima mpe omoni place masusu ali kobandela nde eka nayebisaki bino donc likolo mabele eza na se awa te première partie deuxième partie est-ce que ezali kutu meme kingo na nsima to na nsima eza komata nsima imata mwa moke ya nga atongaka boko mwana bosani boyebika na tonga okala salita ba 2 ans babone nanga nyonso na bambula sika makambo ya sika bambote ebele
toyokaka pa mwa muzike po naza concentré ya kokata nazwi oyo na mati likolo elamba na okata mpona kata do ezala même mesure. Ça va, bon, mon a bien, c'est une okata. Ok, bon, on a bien. Nous okata deuxième partie. Okata do. Do bakitaka mingi te yango oyo akokata mwa moke boye mpona motu ekotaka motu so otakota elamba ekotaka oyo do ekota doublure oyo tosisi tokotisi mpona manche. Kata manche. Awa makayabu mwana osala ndenge nalingi nazwela yango oyo ezala moke yango deja nasaisonnaki mpe ngolo nanga omoni ngolo nanga na otumba ngo na four ebimaka osala yango lokwa liboke ya nzungu liboke eza na otiango na bamakasa te ndenge tona kosala liboke do na otiango ka na four ebeli yango ndeti liboke nasaisonnaki yango mpe bien deja natie pilipili babiloka nde ezalaka voilà. Voilà la famille a présenté déjà biloko oyo osala lelo biloko na olamba donc nasa déjà na moto na changer na makayeba bana banda na changer na makayeba mai po eza mwa mungwa nazokadikileka na motu
loboko eko alati suka awa onlambo elamba eza nango monene so moto ameki oyo liboko tana tokotya ekangami nango mwa boye tokokanisa boye kote totya celestin kote nde yango kokoti bambote bana mamba mbote babone nyonso mbote bandeko nyonso mbote baoyo mpe bazo soutenir toujours projet bambote ebele boa ebele bambote na bino toza na concentré awa wana ya damaris aolakisa ilubu na ye mutabilubu la famille avant la bandance on a maboko basikola kaka maboko on va redresser les cas là-bas. Kati manche sikoyo etikali baparti ya C natala sur photo ezalaki ya Celestin to ezalaki ya Masusa ezalaki nango ya bapli Masusa bapli ezalaki Masusa ya bapli okota mpe dupli po ezalaka mwa poids
déjà et banotoka. Natala mesure nazwaki ya yango na otala. Donc on a fait déjà sous la monte banotoka. Si vous pouvez na osabe ngolo na moto, vous banape kotoka. On a dini kuba retard te mama kinaki église, mama lobaki dama. Mwana okena na l'église, asa catholique, sambela na catholique. Donc maman lobi dama ngana kena na bandi na église après nde na kolia. Donc église ici la ka. L'église est à 14h. OK. Il y a l'église est à 14h. Ça n'a pas mesure nanga. Ici là 15h30. Mesure, ça c'est la joie qui le beau quand on l'a été. Il y a après la police à moi. Donc à l'obata on commence à 16h, 16h30 déjà à cause de la awa après tout bandi fête na biso. Voilà. Voilà la famille, les autres c'est déjà bon, on a le feu. We 28 basusa wana se ezaka mpe milai te mpo eza liboko ya mesure kaka 28 première partie. Isso com mamãe.
la famille pour aider l'eau dans ça là. Aussi c'est pour tu vas doubler dans ça là. Kata. Vraiment bien. Après na kozipika mo siko likolo ya ngolo avant na poza mo na four. Isa na mo ndimo solo wana ya makasa ne ekuta na kati ya ngolo. Isa na mo bien. Ya boyi kolinga ngo kanga ngo lokwa liboke. Non. Temo nyonso kana plateau na biso kata va doubler kana bino bo mondeli ba kata doubler poto tonga ngo lelo te. Lelo kwa na kati. Tonga ngo lobi. Sikoyo nazo kata. Parti ya C. Ndako bataye. Biro. Bitende. Soso non donc ça on a tima été nous sommes là in un moment voilà la famille makasa na ya kona ya ko boya te ngana ngai banda bo mwana ngana ningai va doubler somba doubler boye ok pas Élysée fashion la famille il faut na pas na ba papier collant ezali papier collant ya kotongela elamba ba papier collant boye biango ba bijili donc boye osomba kaka so oyeba oyo osombi ka ebele obombi yango mpona kotongela malake mpe basanta ya mokebakeba me kotonga kaka moke kaka po talente ebunga te moke mingi te nakata kaka dubli ta nakata Celestin tosilisi o ozala branche ka botala ntina suka oyekola kotonga mwa robe noa simple eza bien mingi mosusu otyaka na biso double te me ndeko na biso oyo deja insistaki elamba nanga ekota double po apesi mbongo na ya double eza likambo ya mofute po kosomba double ça coûte cher aussi yeah. Voilà la famille, la autre sango awa. Comme ça, bon, mon ami, la sauce sala, la entière la macasse en gros. Voilà, on a la sango déjà. Voilà bandeko video ezokoma mulai makasi nazokata kaka parti ya se moto etikali po bongo toyeba kosangisa video liboso deja ekokaki 1 heure mpona kokata donc nazwaki retard mingi sikoyo nazokata Celestin 0 oyo natie awa mpona sekende nini mpona kokisa yango awa normal ezwaka mpe mwa baplise mwa baplise moke malgré ça ekozala Ok, à toutes, bye bye. Salut, bonsoir à tous. Joyeux Noël à tous. Comprendre que la place est en train de se faire. Nasilisa qui déjà table na yango yo na présenter bino biloko na lambi. Biloko na yango yo toza na kwanga. Toza na
oyo ezali pomme de terre, toza na makemba, toza na fumbwa, nasali mbinzo, makayabu ezali oyo poulet mayo, ngolo, soso ya kotumba, safu, talaka biso toa bakongo, batandu, kamundele mpe ezanga te. Voilà, biloko nanga mpona mokolo ya lelo ya Noël yango oyo. Donc bon appétit na biso. Biso bata kolia vraiment ozala toujours branché na chaîne na ngai ndenge anayebisa bino Damaris la grâce divine mpona bokozwa ba recette ya kitoko makambo ya bien ezali ndenge anayebisa bino baflore video ekoki puis babengango badécoration mpe ezali bosoutenir ngai esala bien botala bavideo na biso tina suka obebaka bopartageaka vraiment so omoni evideo esepeli na yo il faut oaimer po moto aemaka kaka soki asepeli so osepeli na motema yeto mais nayebi ke eza mpe na bato basepela mpe na ser na bango ndenge nasalaka makambo na ngai naza mpe na mwa bato nanga na bango ta mwa chemise mwa nini nayebi te mwana inane donc nayebi te loo nini osala miracle mwana kaka soki sengele kaka balata complet na koko na ye. Bonjour na kati bilimo bomoni ekomi ya mbangu déjà 1h c'est ekoki kuna mpo na komontango mpe ezalaka likambo na otyango na première tolanda tozozonga kaka te bizu bayi.